à vous tous qui êtes branchés sur Canal Kin, CKTV, Canal Konzo, Calvin Clay, chaîne Yaba Pro. Je suis très heureuse de vous savoir nombreux à répondre à notre rendez-vous sabbatique à travers bien sûr votre émission Salut Week-end. Salut Week-end à vous tous qui me suivez depuis Brazzaville et pourquoi pas ici, ma belle Mamé, ici à Kinshasa, dans toutes les 24 communes, je vous dis bonjour. La Big Yanzambe ML600 vous dit bonjour et je suis très heureuse de vous savoir nombreux à répondre à notre rendez-vous sabbatique à travers bien sûr votre émission Salut Week-end. Salut Week-end à tous les techniciens de Canal Kin. Salut week-end à tout le chef, à Monsieur le DG avec tout le respect, à Maman Deo, à Jean-Pin Jonji, à vous tous qui travaillez ici à Canal Kin, je vous souhaite un bon week-end. Salut week-end à tous les hommes de Dieu, à tous ceux-là qui travaillent à l'arrache-pied pour le sort et l'expansion de la parole. Comme on dit, à tout Seigneur, toute gloire, si nous sommes en vie, c'est parce que Dieu nous a dotés de ses souffles de vie. Il a renouvelé sa bonté ce matin, comme la Bible nous l'a dit. Alors nous devons lui être reconnaissants. La reconnaissance ici sur ce plateau, nous la marquons par un clip chrétien qui va nous proposer la régie, Serge Quilou, qui assure la régie. Ces clips, je le dédie à vous tous qui aimez Dieu, à vous tous qui reconnaissez que si vous êtes en vie, c'est parce que ce Dieu-là vous a sélectionné. Et une façon de glorifier Dieu. Merci, je dédie cette chanson à mes enfants, Hermie et Jancy Mbango, à ma petite fille, Curtis Djabir, et pourquoi pas à toi, Alan Itoi. Ce matin, je suis très honorée et je suis très heureuse de recevoir pour vous des grandes dames. Des dames de l'association de l'ONG Amélia. C'est avec elles qu'on va un peu parler de leurs activités, de leurs projets, de l'objectif de leurs projets. Donc on aura vraiment à beaucoup parler. Donc je vais juste vous présenter ou encore leur laisser le temps de se présenter. Je commence par celle qui est à mon extrême droite. Donc je dis bonjour Mélie. Présente-toi, Bamonayo, Baye Bayo. Bonjour à vous tous. Bonjour Canal Kin et Yambibi Solilo. Bonjour à toi Big, na Lingako Mingi, na Landako Mingi. Pour dire merci à notre grand Dieu, qui a prêté ce souffle de vie. Mon nom est Mélie Songissa, mariée, mère de 4 enfants. Je suis licenciée à EASI. Là, je suis infirmière titulaire dans le centre de santé. Il y a Mbouala. Je crois que début c'est un peu ça. Lelo ya bakamba ocha biso batonga wa parce que nazaka na ba infirmière na bato ya blouse blanche hein. Et maman bonjour. Bonjour. Je réponds au nom de Dodo Kunda Nzailadio. Je suis médecin. Oh. Oh là là. Ota elanga bato bela wa ba Mike ba ya gimpoto faut ça sanga bango. Non, maman Mati, bonjour. Caméra Zanayo, présente-toi. Je m'appelle Mathilde Kalala. Je suis infirmière. Maman Mélie. Nazali infirmière. Je fais l'EASI, c'est-à-dire l'enseignement, l'administration enseignement en soins infirmiers. Na sali pendant longtemps la clinique quinoise. Presque dans tous les services à clinique quinoise, la Salaki, au bout de 10 ans, Bachengai n'a commis chef de service et urgence privée. Après, on a comme directrice à nursing à clinique quinoise. Je pense que je suis parmi les rares femmes au bazar. Balekaka n'a posé il y a directrice à nursing à clinique quinoise. Après, on a, pour des raisons de santé, n'a eu na poto. Et je continue toujours à travailler comme infirmière. Ah, donc les aggraves, hein? Tout ça, infirmière, il y a diaspora, ouais, donc. Et ça, ma tata. Bolobi, EASI. EASI.
Ça veut dire quoi, EASI? Enseignement? Administration. En soins infirmiers. On n'arrête jamais d'apprendre. C'est un nouveau mot pour moi. Vous voyez, na compte, il y a Fondation Amélia. Oui, il y a ONG Nabiso Amélia. Voilà. Amélia, elingi koloba nini, eza kombo nani, mukolo nango kombo nango Amélia, to eza ndenge nini? Nani akoloba? Amélia ezali kombo ya kolo nango te. Kombo nango. Kombo mokolo nango kombo na ezali mususu. Amélia ezali kombo yo aponaki o apesa na ONG wana parce que avant d'aller na esika moko balabala ezaki Amélia avant daki malamu tellement esika ngo abaki mukolo na sa eloko na ko kopesa ngo kombo Amélia. ONG na biso Amélia ezali na babiloko ebele esalaka na kasi tamsu mama misa reposer ngai sur question si. Merci. ONG Nabino ezali na biloko ebele salaka. Bozana na nini? To yeba na composition ONG Nabino. Ezana no na nini? Amélia Santé ezali déjà na centre de santé ezali opérationnel depuis 2 ans. Centre de santé Nabiso ezali na avenue Kaziama. Ezali na commune ya Ngaba, Kaziama numéro 14. Na commune ya Ngaba. Basi bayaka wana mibali bayaka bana bayaka pe kobota mais avantage mo tozala na Kaziama babiloko mususu tosalaka na ba médecin na biso bazali na poto. OK. Iko la diagnostic moko ezali awa to epesi mwa mikakatano tozokoka koyeba ko résoudre problème wana te tosangisi pe mayele na ba médecin o bazali na poto. OK. Ceux qui azali a problème etali neurologie bakobenga ba neurologue ya kuna batali avec toujours la complicité à ba médecin parce que bango mtu ba osenga ba examen babi par exemple bosala scanner bako discuter ensemble ba lobi traitement na botiaki biso to kanisi pona sikoyo boko liko adapter ngona oyo ndi avantage muke otozana ngo na centre na biso en dehors ya wana tozali pe na susu na ba projet mibale. Les 2 projets nous avons le projet tozali na projet Moseka na Afia. Na Afia. Afia. Bon, parlons d'abord d'un projet Moseka. Moseka, na oyeba le susu na tango na biso na tango ya kala. Moseka, c'était une femme vierge, hein, de babenga et Moseka. C'est qu'au bino projet wana ezali bozali ezapona ba fille vierge ou bien ezandengeni. Pourquoi cette dénomination? Pourquoi bo pesi kombo wana ya Moseka? Bon, merci pour la parole. To pesa ki kombo wana ya Moseka, ndengo tukoloba mo liboso, Moseka qui veut dire jeune fille. OK. Moseka veut dire jeune fille. Alors projet na biso Moseka kolandisa mana mukolo ya ONG na biso azalaki na besoin projet wana tobenga Moseka pona to s'occuper plus na ba jeune fille. OK. Na kati ya s'occuper ba jeune fille to kota mwa moke na se kolandela ba règle na bango to menstruation ya ba jeune fille. OK. Ya mwana vu pe to zalaka na mama moko kombo Moseka. Oyo wana début azalaki koleka na ba sport pona ko sensibiliser. Alors na kombo na wana pour s'occuper na ba jeune fille nde to sepelaki na ONG to pesa département na kombo ya Moseka. OK. So ina zolandela ONG na bino nde to kona ba ONG mususu ba salama pona ko kende ko sala ba dona na ba orphelinat ba homme de vieillard. Donc, Bino Nazoyo Kamasolo a beaucoup plus sur le plan médical. Sur le plan médical, quoi. Mukolo Nango Aza médecin alors? Oui, Mukolo ya ONG Nabiso Aza médecin. Kombo naye Dr. Florent Poum. OK. Avandi Mingi na Londres. Kuna Nesika Zoko est vrai en tant que médecin. OK. Donc, ça il faut comprendre. Pour nous à la membre et ONG on est faux à la moutouya. Oui, vous tonga donc biso ba oyo. Vous a déjà écarté d'office. Non, pas nécessairement.
On a la membre et à ONG, en tout cas c'est pour tout le monde. D'accord, c'est pour tout le monde. Ceux qui les autres ont sélectionné n'est pas corps médical, ils ont juste pour notre la moins mingi pour notre projet Moseka. Et on a nommé je sais que comme Mawana association ça na Belgique, ils appellent Awa il y a un représentant de Belgique to Zanaye na biso bato ya RDC lo kwa makasi ils appellent na Isika. Ok. Ah, donc ONG on est à Matata. Voilà, centre médical Armelia. Blobi ezana kazi ya mana commune ngaba. Na koyi koloba ba service ni neza kuna. Bon, merci la parole. En tant que centre de santé Armelia, presque le service union sur un centre de santé Ezali. Nous avons un service à CPNESA, CPCESA, maternité ESA, petite chirurgie ESA. En tout cas, union sur moi Mike en tant que centre de santé ESA déjà dans 4. Ok. Bon, on les a beaucoup plus sur le projet Moseka. Pour le bible sensibiliser banamikie ba jeune fille sur la menstruation bon non sikoyo bosala rangonde nini ba critères ya bana wana sakandenge nini vous allez dans des écoles dans des églises ou comment faites-vous pour avoir toutes ces jeunes filles là? Bon nako banda bongo la grande Mathilde en aussi ça dedans le matin non bango ordonnance. OK, surtout sur ça. Alors, moyen où tout ça, tu travailles à l'école. Jusque-là, au début, tu jusque-là, tu as misé vers 12 ans jusqu'à 18 ans. Jusqu'à 18 ans, parce que là, on sait que vous avez déjà la première règle. Alors, tu es vers l'école. Solo na ba responsable de l'école pour bazala bien encadré et de là batinde bisobana baye to meke ko sensibiliser bango. Sensibilisation ana ezalaka ndenge nini? Vous leur expliquez comment porter je sais pas une garniture ou comment calculer ses dates. Et ça là ndeni, bo ça là ndeni. Nakanisi na koki ko éclaircir un tout petit peu. Déjà pour na Armelia et pour na projet Moseka, objectif na biso ezali na nous pour briser tabou ezalaka tout autour ya ba hygiène menstruelle. Ah et pas na biso tolobelaka mingi te likambu ya ba règle na bana na biso ya basi. Bana basi na biso ba vanda na mingi na ba mama te. Mama expliqué yeso ko kisimbula boye okomona ba règle soki omoni yango ko sala boye. Et on a surtout plus to kanisaki que to pourrait pour ça les locaux on apprend à sensibiliser parce que par règle wana disons période wana eza période yo moi s'il faut aller ba propriété nini à kozala na yango ndenge nini ko se tenir pour na ko éviter ba infection pour na ko éviter même makambo ko komema un jour na stérilité et surtout ko briser tabou wana ezali ko solola na ba règle ko solola par rapport ya ba règle. Là, par rapport à la règle, qu'on brisait tabou. On dit que les misusu bazali basololaka beaucoup plus libanda que na katandako. Il a préféré que toi se confier na une maman mon na balaba ou bien na sœur mon na balaba que sa propre sœur ou sa propre maman. C'est qu'on bino besoin sensibiliser bango, besoin ça bango pe en cas et subino nanda qu'il faut parler avec ta maman ou bien ta grande sœur ou ça se passe comment? Docteur Dodolobana. Tout le bela kabango. Voilà. Bango, ce qui est comme Elio, il faut tout le temps que le bas, mon parent n'a eu. Comme bela bango, le comme côté, yebisa bango que na moni ba règle nangai, parent a yebi, le lenge nini oyo asengeli pour expliquer mon anaï. Mais na bana oyo biso to yambaka, la plupart tous avons des difficultés, moko to kutana ranango, bana balobaka que bazali à mesure ya kosolola na ba parents na bango te parce que le parent bazwaka temps vraiment te ya kosolola na bana na bango yango biso to yedaka bango na kopesa bango formation kolobela bango sur l'hygiène intime de la femme. Ayoki maman Mathia Lobiawa
sensibiliser bana ndenge ya kozwa na soin wana pour éviter un jour stérilité. Donc quand tu as le menstru, ce qui est négligé, ça peut aussi t'amener à la stérilité ou comment? Et ça dit source peut y avoir infection parce que ceux qui osent utiliser, parce que ceux qui n'ont pas sur aux à la choquer, ngai na sina meka mukolo mususu kana vandi na baninga na tuni na ebise yo ebisa ngana mukolo liboso so ki ba règle eleka ki ndenge nini ayebisi nga lobi na ngai nga mukolo liboso na zo ki ba règle na ebisa ki mutute na lokota ki papier na tina kacha kaleson na moni za kaka kotanga simana zui matiti na moni za kaka kotanga mais l'air à lobi ndenge wana c'est facile à dire comme ça mais vous ne voyez pas stress oyo moi nawana azali na yango na période wana psychologiquement on est très stressé ceux qui ozali na situation ndenge wana mais ceux qui ozalaka informé que ba règle ekoya ceux qui yeye okoko zo serviette hygiénique otie ndenge nini ba serviette hygiénique wana nyonso pe eza façon ya ko diminuer pe stress wana ba infection eya kama misa oya lobi ke ngana lokota ki kitendi muninga mususu alobi ngana lokota ka tusi na ngamo ezaki na ndako na lati est-ce que ça là qui propre to yebite na moment wana e problème na ezali nini bilamba na ebebate bilamba na ebebate tant mususu pe ndenge ya kotiela yango te biso to soki parape na yango pour expliquer bango comment le mettre comment le poser pour evanda malamu na kati ya sous-vêtement na de sorte que attacher bilamba na été et ali kamoko ezalaka ata o mona te ba maman musu ya mikolo ko mona pa lobi talelanga na no soki liputa na ngana sima ya baby ça se fait partout mais sikoyo soki tozo lobela ngo ouvertement to ko ba ndenge nini ya ko se tenir na l'air wana ozali na ba règle na ça c'est vraiment très profond hein vraiment je m'entendais pas à tout ça vraiment parce que tozo mona lelo même ba grande fille hein ya ka ba la mikete hein toye banano il n'y a pas docteur Dodo après nous on docteur Dodo quelle précaution prendre ou bien qu'est-ce qu'il faudrait prendre juste après la règle moi si il faut se comporter est-ce qu'il faut mettre des ovules il faut je sais pas même si vous allez après règle azul citron aché et tout qu'est-ce qu'il faudrait faire ceux qui va règle ici ceux qui va règle ici bon, la majorité, il y a basi mususu, ba préféraka comme l'antibiotique. OK. Ba meli ba antibiotique na bango, mais misusu ba melaka na bango te. Misusu ba melaka ba antibiotique te. On met l'antibiotique bon règle la maladie. Non, ils ont maladie te. C'est quoi pour il faut mettre l'antibiotique? Ba melaka antibiotique pour na koloba que ba règle est tellement écoulée mingi. Ndé azui antibiotique amélie mais pendant période wana ceux qui ba règle ezobima ebele okoki komela ezosala yo pasi okoki komela paracétamol ou eza recommandé pour na ko diminuer quand même ba douleur wana. Oui maman Mélé na moni ngo ba. OK merci Nadina loba ndenge uti ko tuna mama mamisa nini bakoyi ko sala après ba règle ceux qui na comprendre bien. D'abord, ce que tu dois faire après la règle, c'est le cas ni nous sala avant la règle. Voilà. Bon, ok, après la règle. Déjà avant la règle, essayez de battre. Tu as une jeune fille auto-encadrée. Que c'est un phénomène naturel. Moi, je suis en période où je déjà que na âge songolo pakala okomona ba règle c'est un phénomène naturel na bato mususu to mona ka auto yambaka pe to yebi to koli omona tanga monyango azui baté c'est quoi est-ce que kindoki est-ce que ba violer est-ce que l'autre kindo to mabe en tout cas na bana bazwa ko na ndenge na bango ce qui mona yebi que c'est déjà un problème naturel naturellement tant que si là bon moi c'est kozonga naturellement d'abord koyeba namu ke après ba règle na yo nzoto na yo bo mwasi ekezonga na yango moko lelo meli antibiotique lobe meli antibiotique ezalaka vraiment conseillé. Conseil ezalaka quand tu as mal
pendant la période où il y a règle, tu peux recommander moi paracétamol pour la douleur, mais au cas où la douleur est à makasi, va au centre de santé. Bakoye bakolakisa yo to kotuna yo bakosali so mois d'examen ba e ba aske ezadi na infection to ezadi na nini na moi mon cœur. Donc conseil to koyi kopesa na bato au début, après le règle, laisse les choses va rentrer à l'ordre naturellement. Il y a des questions wana. Maman, ce qui n'a pas baki samuke na lingi ko compléter ndenge docteur Dodo alobaki parce que ezali kamoko ezali trop sérieux hein. Azwa kabaka ebele ko commencer à bina nini ngai après ba règle na ngai faut na mela antibiotique malgré que ebisaka bango antibiotique okoki kozwa après ko sala ba examen ce qui va tali ce que ozali na infection ce qui gynécologue atali yo ki ozali na infection et que basala ki d'examen wana ba mela antibiotique mais souvent awa ekomaka ndenge nini ngai soki namoni ka barege na ngai sili mpona se protéger na meli antibiotique ne ma meli alobi ezali conseillé te parce que kobanda komela ba antibiotique à la longue recréer babengi résistance mokolo oyo akobela maladie mosusu oyo esengeli batraité na antibiotique wana okisu kosala esu te parce que yo omesana déjà komelaka ba antibiotique tout le temps omelaka soki bampiciline soki banini ezali malamu mingi te oza malamu. Il faut qu'à ce qu'on règle et si la coromona est au cas où capenza et si l'importance il y a pour éduquer batuba et barake moment ni esili tant on se monde comme une souka ezali suko bimate lokwa makila et comme un peu lokola moi ma bagler wana ezali nango kaka normal nous soyons na katilere robima et si le rosales on a besoin de génie on l'a dit kilote na yo esili na elamba na obimi OK. Ok, on va permettre à nos invités de souffler. Je souhaite, moi et mon équipe, souhaitons un joyeux anniversaire à Christopher Madilou. Christopher Madilou, plus de bénédictions. Nous allons souffler avec un clip que va nous proposer la régie. C'est clip... Ah, d'accord. On va l'utile à l'agréable. Mike Balobakate. On va suivre notre page rose avec l'anniversaire de Christopher Madilou et on se retrouve après. La chanson, je la dédie à tous les membres de la fraternité quinoise, à mon président Alain Boussi-Ouasso, le Cercle Royal, à Pelé et Kamba, à Edgar Makola, papa social Jeannot Binano, et une façon de féliciter mon colonel Alexis Langa pour cette promotion. On a dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation ne vient que de Dieu. Je vous avais dit que tu seras élevé, et bien Dieu t'a élevé. Vraiment félicitations. Je dédie encore cette chanson à Monsieur le DG de la Bralima, Papa Victor Badela, à Médé Issa, à Papa Serge le DRH Serge et à tout le marketeur de la Bralima. Et pourquoi pas à mon colonel Colombo Kamateus, vous comprenez, hein? Colonel. De Gymna Club, le président de Gymna Club Apobaka, tout le membre de Gymna Club, je vous souhaite un bon week-end.
Merci, je crois que ce clip vous a fait plaisir et a fait plaisir à toutes les femmes. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la femme. Même moi, on a 5 à femme. Voilà. Maman Mélie, yo osa formatrice. Oui. Âge nini oyo mwana akoyi mwana mwasi moseka akoyi komona ba période na ye parce que to comment omona oyo ka mwana 11 ans on a réglé à âge à 11 ans mwana 11 ans azwi zemi mais tant biso to ba ke mwana pas réglé zakata mususu à partir de 16 ans 17 ans 18 ans mais le to comment mona ngo ekomi avant yebisa biso nanu âge nini mwana akoyi ko régler mwana mwasi akomona makila. Merci maman Mamisa na question oyo posenga âge nini mwana mwasa ko mona ba règle ya liboso eza ça dépend ya organisme. OK. Organisme ya mwana ezala makambo ebele jouera na kati. Normalement à partir ya ba 10 ans misusu rarement 8 ans ekoko bileke mais déjà 10 ans 11 ans moi mbala liboso moi ça koyi komona ba règle na ye alors ça la ke ejuaka alimentation ya mwana ejuaka pona mwana amona ba règle situation sociale ejuaka pona ba règle ya mwana école elina ye ejuaka pona ba règle ya mwana bana o bakola santé manœuvre ejuaka ekoyi pe ko retarder bana oyo balia bien bakola pe bien avec l'amour qu'il faut et peut que jouer pour na ba règle mais déjà à partir à 10 ans si ba maman milimba kuna il déjà koki komona ba règle na ye donc ça on le à partir à 10 ans ou 11 ans donc on s'appelle moi ça robota déjà sur amoni ba règle na probabilité ko boteza ma ya conception oui aïe 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 nga na boye na 10 ans et demi 11 ans wana nazotanga prof na biso yebisa biso azolandela kaya mwana 11 ans na zemi azali kosekisa biso chantier na kati ya chantier azali kobenga mwana ngo chantier na kati ya chantier donc ce sont des choses oyo ekoki kosala. nalingaki nabakisa mwa ndambo règle ekoki kobima na âge ya 10 ans 11 ans ekoki mpe koya ebandi et par après 2 ans ou une année après et nango. OK. Et koya kozonga ya peut-être na ba 14 ans 15 ans 16 ans. Mais qu'est-ce qui fait que les autres zomona mwana mwasi mokolo akoli na ye la 35 ans 40 ans oyoka abako monane régulièrement ba menstrue na ye un moment ekomi tamso moi oya moni moi wana komona te moi oya moni moi wana komona te makamwa no seza dune nani. Ngana kanisi pour répondre à la question wana mutuna mutaza na musala na ye voilà biso tozali ba infirmière voilà tozali pe na ba médecin na biso gynécologue bazali wana pour répondre na ba question mususu parce que soki bazotala biso ba osepela te ba ba o ba komi ko zaba normalement nous devons aussi nous limiter à niveau na biso en tant qu'infirmière biso soki to moni mutu azala ba difficulté ya ndenge wana tokoki orienté vers gynécologue parce que ekoki kokata est-ce que azala ba problème mususu azala ba problème ya ba myome azala problème ba fibrome azala ba problème ba kyste mais wana gynécologue mutako déterminer pe à orienter ye à la kisi et eloko nini akosala avec les examens qui va demander akoye ba pona nini azala komona ba règle na été est-ce que azala ba problème ya ba hormonal pose ba règle les problème ya ba hormone est-ce que azala problème hormonal wana nyoso médecin gynécologue ndende akotala lobi nini na kosala pona mutu wana po to ba eloko nini penza aza ko souffrir nango. Moi si face à combien de temps pendant les règles durée à la règle dans tout temps ça règle la quasi docteur de l'eau a pour répondre à la question durée règle ezali pe selon organisme ba mususu ba règle ça la ka une semaine ba mususu ça ka 5 jours mususu akoyebisonga 4 jours mususu akoyebisonga 3 jours. OK. Na kanisi la règle normale ce qui te lingo tia en moyenne il faut ça l'année 5 jours en moyenne il faut ça l'année 5 jours ce que moni akomo kenendenge wana mususu akoyebso pa le week-end on a ba règle comme ba glaire kaka a compter on 40 code na code ya ba règle
parce que amoni aza na jeune mo na kati ya kilote na ye ezali na mwa liquide mo eza kobima ya rebiso kaki na mona ba règle or ezali pe ba clair mais normalement il faut kozala ba 5 jours, raison pour laquelle même la journée mondiale il y a menstruation ba fête à Kango le 28 mai. Au dévancé projet Moseka. Vous avez une action à faire le 28 mai. Pourquoi seulement cette date du 28 mai? Ils ont représenté le moins par la bino, mais aussi peut se répondre que c'est la journée mondiale de la menstruation. Mais pour moi, vraiment, avec mes 50 ans d'âge, c'est la première fois qu'il y a une journée mondiale de la menstruation. Bien goté, c'est parce que, je ne sais pas, bino bato minganga bosala rateke bato baye bango ni. Donc ça, je comprends bien la distribution que vous allez faire, l'action que vous allez faire, c'est par rapport à cette journée. Oui, action on a de ça là par rapport à la journée. On a parce que la journée n'est pas la menstruation. Pour la journée, pour le 28 mai, parce que normalement cycle menstruel normal, il faut ça là 28 jours. Ok. Pour le mois de mai, parce que ma règle normalement il faut bima 5 jours. Waouh. Et on a le 28 mai. Ok. Voilà. Ah, mais tout le monde a raté banderole monte dans la ville de Kinshasa. Au journée mondiale de la menstruation. Non, on a monaté. En tout cas, balubaka façon comme on a passé. Moi, c'est la première fois que il y a une date où on parle que de la menstruation. Moi, il y a une première fois, comme ah, oui. ça, qui maman qui jeune fille qui tous appellent la journée mondiale de la menstruation. En tout cas, je dis merci à ONG Omelia, parce que c'est grâce à cette dernière que Naïgoyeba, Likambo, Oezali, il y a menstruation, journée mondiale, il y a menstruation. Quand on a avant tout le Makambo, le 28, parce qu'il y a un indépendant Zali, clé à émission Nabiso, il y a un thème Nabiso à l'élo. Nalingaki Naïba, l'élo, perturbation, et amingi. Donc, tu reçois pas gynécologue un jour, Inch'Allah. Ton gros maman, jeune fille, attends-moi, Moukier, Betangwa. On a ranani nanga la rose zemite, au monde appelle et ça la moi V. Batonga, na évité, ba implant, ba stérilé, ba nini. Mais tous les monde ont un inconvénient. Yangwana nanga ba bino ba minganga. Bino ba bosunga kabiso. Et ça la rend nini. Qu'est-ce qu'il faudrait? Ba inconvénient dans les années. Ok, merci maman. On a wana projet Moseka. Oh ya biso ya projet Moseka tozali awa ndenge maman na biso Mathilde alobi so pena na ko betela au moins c'était muke eza likambo oyo esengeli na biso to yeba que biso ba maman biso basi tozana la journée na biso moko ya le 28 mai pona ba règle na biso ndenge quand même to sepelaka journée ya ba maman ezalaka le 8 mars ndenge to sepelaka ba date mingi ezalaka biso ba mama pe esengeli na biso to meka kotombola date na biso ya le 8 mars journée na biso ya le 28 mai journée na biso ya menstrue. Okay. Plus tozolobela yango et ko briser tabou oyo maman Mathilde alobaki. La raison pour laquelle le lobby au monde là on a beaucoup tata bandrolti. Nde yango Armelia na branche na ya Moseka ezomeka ko sensibiliser biso toyebaka ke toza na date na biso moko ya le 28 mai oyo to célébraka journée na biso ya ba menstrue oyo esalaka mama zala mama oyo esalaka mwasi azala mwasi soki ebimi yo te mikono okomi komituna okomotala calendrier soko otangi na calendrier simbi te okomi na maboko na misapi okomi impulsive okomata ngomba mangengenge. Mais attends, on voit aussi d'autres femmes à comment âgées aux hommes menstrués, mais ont réglé. Il y en a pas si nous sommes réglés. Et ça d'une année. On a ce côté dans cadre de anomalie. C'est qu'il y a un problème. Ce qu'on a ça pour régler, moi sinon c'est quoi je règle
Ce cas où va régler, c'est que ça n'a problème. Na le wana Bah, asengeli comme on a Oui, Ok. asengeli comme on a gynécologue akotala est-ce que ba hormone na eza malamu te, est-ce que utérus na ezali bien, est-ce que azali na anomalie na utérus na ye ou bien na ba trompe na ye na ba ovule na ba ovaire na ye wana nyonso gynécologue moko akoki ko déterminer atala biso pona nini eza kosala bandenge wana. Amelisa opozaki question moko lobi ke ozomonaka moto nyonso alobi soki azali nayebi atie nini oyo implant babengaka eloko ya nzoto. Soi-disant eloko ya nzoto wana, moi je crois que ça doit être des contraceptifs. Eza ba contraceptif mais biso lokola to travaillaka na bana ya classe oyo to sensibilisera bango baza déjà bana ya bato soki lelo oyo mwana na o ayoki ke ono nakendeki kuna na projet moseka on m'a parlé de contraception okosepela te yango na biso to s'arrêtera kaka na hygiène na biso wana to expliquer après to distribuer bango ba serviette hygiénique ndenge nini bakotia yango en tout cas biso to kipaka na makambo ya o wana ya ba eloko ya nzoto te. Avant de tout, nous avons libanda. Ce qu'on va serviette hygiénique en gros redistribuer, c'est une fois l'an. Tout ça, là, de temps en temps, bah action. Ceux qui ont un moins moyen, parce que tout ça, là, on a un moyen propre. Il y a un mot comme à Salagi. Vous avez un sponsor. Mais jusque là, tout ça, il y a un sponsor. Mais Ngaï, na Bruxelles, on travaille en partenariat avec Batu Moussousou. Ok. Bakoyi biso ndenge nini tokoyi kosala soki tokoyi kozwa baserviette ebele kozala bien mpo esalisa ke topesa bato nyonso. Eza plus mpona bato nyonso eza te ke mpo tosala eloko na biso. Comment on appelle ça la publicité au serviette oyo elongolaka bainfection soko tiango même barègle bakobima bien te kobima mo bapublicité ya baserviette hygiénique ekomaki mo ebele siko baserviette oyo bino bodusturiaka ezaka baserviette normal ou bien eza na mwa spécifique moko bo eyali baserviette oyo eza korespecte norme eza propre ekoki kocrée bainfection na bana te totalaki jour mosusu tosali tour ya kotala baserviette mosusu ofungola bomba banzete ya na kati to mituna bapapier ya na kati basali yango na nini ndenge nini eza fin te eza fine te baserviette yango biso toutilisaka oyo eza korépondre na banorme parce que awa na marché na kati mpe toyala baserviette ebele eza malamu te mais mpona koyebisa bato quand même que serviette onga na koutilize ekolongola yo infection ekoki koprotege motu mpona infection mais eza na kati na kisi te oyo ekoki koloba ke ekomi traitement omoni peut-être ezali prévention contre les peut-être ezali prévention contre les infections un nom koloba ke ekolongola motu maladie oyo aza nango wana ezali malamu te kopesa bato information ya mabe. mituna na biso ezali boye euti libanda est-ce que ekoki mpe kosalama mwasi ya zemi a régler première question. Deuxième ezali eloko nini esalaka que mwasi ya zemi a régler te ya suka ezali importance ya règle na nzoto ya mwasi ezalaka nini importance ya règle na nzoto ya mwasi babani na okotuna e première ezali est-ce que ekoki mpe kosalama mwasi ya zemi azo régler akoki korégler soki azali na baproblème parce que normalement esengeli mwasi oyo aza na zemi amona barègle te soki okomi na zemi esalami te bahormone na yo mosusu ekomi kozala sécrété ekomi ndenge mosusu nalingaka mingi koevite koloba makambo oyo etali ke ngai naza médecin te naloba makambo gynécologue akoloba mais nakoloba ke par expérience aussi mwasi ya zemi akoki komona makila te soki azomona makila seke aza na problème peut-être aza na placenta ezali kose décoller avant ekoki kopesa makila aza na problème na niveau ya nzoto na ye kuna na kati ezokopesa mobulu na kati ya zemi na ye yango wana déjà ceux qui osent na zemi omoni makila eloko liboso okende omona gynécologue
Mais ce que vous avez fait, aïebité quand on a zemi. Alors régler normalement des zemi c'est kota kinango et comme betam sous 3 4 mois voire même 5 mois. À régler on a réglé il y a 5 mois après na yego yeba kina na zemi. Ouais, et ça va normalement mais ezalaka Ça c'est fait. Mais règle wana ekulaka normalement te ezaka abondante te ezaka mwa ba quantité moko ya moke mais ezate que tu serviette to 10 journée mobimba non. Bon, si seulement si ils ont ça la mandé, moi nan dengue maman Mathilde Zuluba, va voir un médecin. Akoye gynécologue. Akoye bisayo, eza mabe, eza malamu to makamoko ya ndengwana. Déjà qui dit zemi il y koloba foza na absence à barek. C'est-à-dire ndeko uto koloba est-ce que moi ça zema ko mona zemi déjà là ici absence ya barek. Nde yango moko na yebisu keso tuna question batuni ya mibalende pona nini eloko ni esalaka ke moi ça régler tes 60 moi ça régler te nde yango ko sala ke lokola kole kangami et ko sala ke ko bimate siko soke bimi nde yango mama Mathilde alobi ke ko ikokoma anomalie donc à partir de la kila wana e kangami yango nde formaka mwana te problème ezani biso bana basi normalement tozalaka na période na biso toza ko sécréter ba hormone moko ba estrogène après toza ko sécréter ba progestérone ce qui est comité et qui est ko mûrir ba ovule ovule a commis mûrir et qui a kutani na ena ba spermatozoïde asali nini aya kokoya na kati ce qui a vendu wana sima et donc kutanité il faut la desquamation wana ya muqueuse utérine et kobima na ba règle wana ekweli mais koloba moi so azana zemi c'est que ba hormone kana se zara déjà pour na ko préparer mwana ya kovanda na kati ya utérus omoni mwana ko vanda na kati ya utérus soki se préparer mwana vanda na utérus akoboma lisusu ndako wana akoboma ndako te ya mwana ke evandi na eka kuna na kati. OK. Importance ya règle na nzoto mwasi babezani importance et on l'explique à moi. Voilà, donc déjà les comme tout koloba importance na l'exposition en zémité. Maman mi ça et là c'est déjà que aussi zémité. Auto c'est ça bana na biso tamso betek moi match na yo. Tant moni ba règle bimi là c'est que bi oyo et raté. OK. Et puis ils ont là qui ça bon moi si na yo. Mais il faut célébrer date wana ya le 28 mai. Et zo là ça bon moi si na avantage bénéfice aux anango mibali babima ngote. OK. Bien que c'est stressant, c'est un peu embêtant, mais zo là ça que na za moisi ndé ezo bimenga chaque mois na ko sexa bino kai bimote 1 mois 2 mois. OK, nous kata pasteur. Vraiment toujours le action il y a le 28 mai. Balobi bapona qui date le 28 mai nazo réitérer makambo maman Mathilde alobi parce que cycle la moitié c'est à 28 jours et puis durée règle normale et à 5 jours mais c'est le 5e mois et puis baponi date il y a le 28 mai. Qu'est-ce qui va se passer le 28 mai? Qu'est-ce que vous avez prévu pour le 28 mai? Pendant la caisse, le docteur Dodo a organisé le 28 wana tokendaka une semaine avant l'école au solola na ba responsable de l'école oyebisa bango ete tozali na journée na biso ya le 28 soki baza en mesure ya kopesa biso bana bapesaka biso bana wana to bayaka epai na biso bazalaka accompagné na ba encadreur na bango soki bakomi bafandi biso to bandi ko pesa bango mo formation sur le gène intime ya mwasi nde to utilisaka quand même ba technique mususu ba matériel o to zalaka nango to lakisaka bango comme pratique ba 5 techniques o to utilisaka plus ezali la technique de 5P o elingi koloba ki P ya liboso ezali ba produit utilisable P ya liboso ezali ba produit utilisable comme ba serviette hygiénique tokoki ozwa pe ba linge ou le gaz hydrophile oui to ba tampon mais ba tampon biso to utilisaka ngo mingi awa te
Et puis le deuxième P, ezali palme, qui signifie main. Kosokola maboko, avant et après avoir utilisé la bande hygiénique. Et puis le troisième P, ezali pain, qui signifie la douleur. Pendant la période où on a douleur, elle peut être minine, ce qui est minine, ou le côté, mais ce qui est na douleur makasi, ou koki comme la paracétamol, ou etolobaki. Et puis le quatrième P, ezali protection. Comment est-ce que vous protéger bande hygiénique na yo tant utiliser yango? Parce que tout le monde a la plupart ya basi bazalaka ceux qui a utilisé bande hygiénique na ye ako linga yango te ako nettoyer yango te azuka abwaki yango ndenge wana soit take ko dinisa mbala moko na kati ya boule à toilette mais wana eza quand même manière moko malamu te hygiénique te yango to préféraki ko préférer ko sala nini ko za bande hygiénique na yo o nettoyer o ambalango bien na sachet moko boki na kati ya poubelle. Et puis le cinquième P ezali pendant le règle, qu'est-ce qu'il faut faire? Pendant la période où on a, tu conseilles à plus mettre le vêtement en coton. C'est ça qui est un peu recommandé parce qu'ils allaient meilleur na biso. Banilon ezali vraiment à propriété. Parce que coton et qu'on permettre que et alléger biso aux ala quand même à l'aise et puis éviter certaines bactéries et infections moussous et ya kapena ba sous-vêtements autolataka pe ezali eloko moko esengeli te que et pekisayo osala sporter bana moussou na moment wana azana ba règle na e alobinga na salle d'éducation physique te ngai na kokende classe te pour azana ba règle nanga mais eza maladie te. Merci Docteur Dodo, nous acheminons lentement sûrement vers la fin. Le temps de prendre votre mot de séparation pour ne pas dire dernier mot parce que peut-être on aura encore un autre jour. Au moins, on va avoir une heure et demie, aussi c'est une heure. On n'a pas pu tout dire, hein, mais l'essentiel est dit. Maman Mélie, merci Maman Mamisa. La big na lingaka ko benge ndengwana moi liloba ya suka pona mokola lelo koleka na biso awa ezalaki pona to sensibiliser batu pe to yebisa batu que ozalaka na date na biso moko basi le 28 mai eza jour na biso pona ba menstru pona ba règle mokolo oyo biso basi sike na biso to yebake awa on a organisé mokolo moko pona ba règle na biso toyeba peke to longolango likambo ezala tabu to salaka effort ya kosolola ngona bana ya kolakisa yango bana koyebisa bana ke eza normal na mwana mwasi amonaka ba règle na ye nde yangwana ONG Armelia na département na yango ya Moseka qui veut dire jeune fille le 28 mai oyo to organisaka rencontre, formation, conformer bana, conformer ba jeune fille, façon na bango ya ko utiliser ba serviette hygiénique, ndeni ba koki ko sala le 28 mai au Nakasiama 14 Nangaba, nous serons là avec nos peu de moyens comme ko pesa moi ba jeune fille ba serviette hygiénique peut conformer bango sur le règle. Donc c'est un peu ça de Tozala wana. Merci Maman Dodo. Bon, ngai eloko na kobakisa na kosenga na gouvernement na biso ba honorer journée oyo pe ya le 28 mai plus na ministère à santé ce qui peut introduire journée oyo ezala quand même reconnu et kozala eloko ya malamu parce que bato ebele ba yebi journée c'est quoi ça nango reconnu na ministère à santé te si mais ampleur le 8 mars. Par contre, dans le 8 mars, on peut déjà préparer le maman ou on peut préparer le femme que d'ici là, la mère, merci. Maman Mati, on peut savoir son adresse, un numéro et un contact parce que tu as commis Nasuka.
On me fait déjà signe, maman Mathilde Lobo, c'est pas non. Au lobby, il n'a pas son numéro. Numéro à contact, ah ouais. Oui, numéro ezali 081 Oui. 05 Oui. 22 427. 22 400. Et le second, maman Mélia Pessa, yayi. 089 78 64 Oui. 933. 933. Adresse César Avenue Kaziama, numéro Numéro 14. 14. Na rond-point Ngaba, non? Oui, Voilà. justement. En tout cas, eza place à Ya Okonga. Okonga te. Déjà, sur ce commune à rond-point, on a 3e avenue. Nde okomona wana. Ok. Centre moko ya kitoko tobongisa mpona koyambaka bato Bato. nyonso. Maman Mathilde Lobano Asuka, tu comme vraiment na Le Asuka. cas de Nasuka, na sepeli nebo ya bibiso, na kanisi bandeko bayoki, ni tolobi pour na hygiène, ba moto ba biso, ba koki pe ko sunga biso, na ko expliquer bana na biso na ndako ndenge nini ba koki bana ko se tenir sur bazar à la règle et vous allez s'émonier. Merci beaucoup le maman. Merci beaucoup, maman. Likambo est très à Motouya parce que vous savez, si vous n'éduquez pas vos enfants à la maison, la rue est bien disposée pour le faire. Donc, sujet tabou entre mère et fille à la raté. Il faut que ça moine. Moi, on a la libanda, azu qui tende les infectés, ache le bébé si ma maladie mususu et comme il bimisa bambo. Or, ce qu'on y a qui est, na évite avec 1000 francs au sombre serviette hygiénique en ébandé nini. Il y a que ça les langots. Merci maman Mélie, merci Dr Dodo, merci maman Mati et merci à mon yaya, Docteur Flora Poum. Makila, on a ya nangai. Makila nangai. Place aux on a biso depuis Londres. Na batunyo so médecin so ya Armia. Na pesibino mbote le 28 je serai là avec mon équipe inchallah. Tokozala wana pona ko accompagner likambo ya mamalam. Merci na bino nyonso bozala kiwana et merci na bato yo bosungaka email na kati émission na salut weekend poto kende boso. Merci pour nayebi déjà bakala mingi te nazoloba déjà salut weekend no yo Mike et ko bongwama et lo musu bongo te papa. Voilà. Masube ko salama bambote na ngai eke droit na bato nyonso oyo balingaka ngai les amis de Gina namoni Lydie Panda namoni Kilo namoni bino nyonso Nana Mariam na bosanité talaka bino le femme dynamique na pesi bino bambote esika bozolanda les amis Zaiko à Brazzaville je vous dis aussi bonjour. Et voilà, nous sommes arrivés au terme. Merci à mon équipe technique, merci à Mike, merci à Serge, merci à Canal Kin. Ceux qui y sont invités, samedi prochain, je vous aime et ne zappez pas, restez là pour la bonne suite de notre programme. Jamais sans nous et avec nous, vous ne serez jamais dessus. Je vous aime. Bon week-end à vous. Oh, merci.